Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kinshasa Mbote, vous êtes tellement belé à la magazine d'actualité au Lingala Facile, plus 243, Mbote Nabino. Le président de la République, vu la constitution telle que... Chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi mettre en place l'équipe gouvernement. Yassika dirige toujours l'actuel Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Yoka Eloko Oyo. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, messieurs Kazadi Kinkonde Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba Gombo Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamere Lwakaningini Kingi Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula Apala Penapala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou Eboua Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État, ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Massoudi Bazaïba Ève. Ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Messieurs Guissaro Mouniouni Alexis. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Mboussa Nyamouissi Antipas. Ministre d'État, ministre du Budget, messieurs Boji Sangara Banyanire Aimé. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Mainda Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Madame Souminoua Toulouka Judith. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, messieurs Mouabilou Mbayou Moukala Pius. Liste Eza Moulayi et Sengel Boyeba était un grand stratège, chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a travaillé laborieusement pour n'akotigala na ba limite à la fois, il y a un équilibre géopolitique du genre. Il y a une alliance politique face à l'objectif visé, il y a des défis de l'heure et pour nous permettre de rectifier à coup sûr la ligne de gestion, il y a res publica, peut viser encore plus loin en dépit, il y a des difficultés dues à un contexte socio-économique, politique, sécuritaire, mais surtout la nécessité, il y a respect, il y a échéance électorale à venir. Mokondi Azarakande Boye, Fachi, béton à béton. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 23 mars 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 23 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guilany Mboumbouizia, directeur de cabinet.
À travers vidéo, vous allez que ça la tourne dans les réseaux sociaux. Donc, comme le ministre provincial et intérieur, il y a ville provinciale Kinshasa, Gracien Sakala, où il y a intercepté Kilo Bieleki, Mitouka, il y a gros tonnage, puis vraiment que sur le boulevard du 30 juin, après mesure naïe. Pour un rappel, Lobieleki n'a souci à éliminer situation à embouteillage dans la ville province de Kinshasa. Ministre provincial et intérieur a zoki ba mesure pourtant interdiction yami tukayamine oyo batambolaka pendant la journée. Mesure ezwami place sikoyo na application P suivi. Yeah, kejo. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesa melibino boki mambangu na ISERTEM pour la formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté locale sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali kwa assuré esika ya kitoko pona ba stage na bino pe ba bongisa de bino bibliothèque moderne pona kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe aussi les formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour l'inscription, ba porte ISERTEM et Tigali Polele, ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya ba institut supérieur ya ba technique médicale epe sazuwa te kejo oui. Dans l'Est, je pense que L'eau est sortie médiatique naïe na radio Moko y a place Lobieleki, Lissi Tamlin, ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans la République démocratique du Congo, a encouragé que le gouvernement congolais à la voie diplomatique pour résoudre le conflit où ils ont opposé RDC na Rwanda na province ya Nord Kivu. Dans l'Est, je pense que penser à l'escalade, penser à les solutions armées, les solutions kinétiques, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de la RDC ni des autres pays de la région d'avoir une escalade de ce conflit. Donc je pense que les réponses à la question quoi faire vraiment face à cette situation difficile, c'est de vraiment se maintenir la voie de la diplomatie, des négociations, de respecter les accords qui ont été bénis par les plus hautes autorités africaines, respecter les accords de cessez-le-feu, de retirer les forces, la retraite des forces et continuer à soutenir ces solutions africaines pour une situation africaine. Bon, c'est ça la diplomatie. Nous travaillons avec les problèmes difficiles. On va continuer. La plus haute diplomatie américaine est engagée. On va continuer à parler avec les dirigeants de tous les pays de la région et soutenir cette solution diplomatique. Nous sommes ici en tant que partenaires, en tant que pays amis. Nous voulons soutenir les solutions diplomatiques. Nous voulons renforcer les accords qui ont été déjà conclus,
qui demandent le retrait des forces, qui demandent la cessez-le-feu. Donc, on va continuer dans ce sens. L'ici Timeline, ambassadrice des États-Unis d'Amérique dans la République démocratique du Congo, a ici en résumé que pour naïe solution militaire et l'intérêt de la République démocratique du Congo. Dossier à suivre. Une présence américaine plus renforcée ici, soit après rencontre naïe, na gouverneur militaire de la province de Nord Kivu, le général Constant Ndima, officier militaire ougandais Mike Walaka, des bases mission naïe, où ezali yako désarmé ba porteurs illégaux ya ba armes, à l'obéli espace y intervention naïe, pe a annoncé na même occasion déploiement ya ba force ya IPDF na Rutshuru d'ici fin mars 2023 na province de Nord Kivu, na République démocratique du Congo. Chini ya East African Community tunakuja kuiunga mkono na yeye na wananchi ya North Kivu na DRC kwa ujumla kuhakikisha kwamba amani inakuwepo Eastern DRC. Ni kuhakikisha kwamba silaha ambazo haziko kwa utaratibu zinatoka kwa wananchi. Kwani jeshi ambalo linajulikana hapa, jeshi la government ni FARDC na polisi, na kwa hivyo wale wengine ambao wanabeba silaha ni kuona kwamba hizo silaha zinawatoka kwa mkono ili amani ikuwepo hapa Eastern DRC. Faisant d'une pierre deux coups, colonel Mike Walaka a lancé un message à la population tout en précisant que ba UPDF ba cohabiter na ba rebelle M23. Cha kwanza, sisi wote ni Waafrika. Sisi wote tunahitaji amani na tunajua kwamba bila amani development iweze kuwepo. Wananchi lazima wataendelea kuathirika kama hakuna amani. Na kwa hivyo tunaomba wananchi wa North Kivu kutuunga mkono kwa kazi ambazo zimetuleta kufanya hapa. Tuzifanye pamoja wakiwa wanatuunga mkono kuhakikisha kwamba nchi kwa sehemu hizo ambazo sisi tutakuwa na kuendelea ikuwe salama. Sengeli ko rappele ke ba forces armées ya Kenya pe ya Burundi basi ba s'installa na Sake pe na Kibumba. Keyo. Oui, babosana jamais mabele na bango bako bosana kape jamais commune ya Selemba ulobeleki bandeko ya fondation Kolobise Yokagi oyo ekumba makana ye moko matembela simandaku véritable gallois les très dynamique mwana mboka Gi Kolobise Yoka bakitaki na terrain pona kosala salongo na quelques quartiers ya commune ya Selemba na seul objectif ya assainir environnement na bango milliers oyo bakolela car balobi trop c'est trop makambu ya salite na commune ya Selembao ezali susute pe esengeli boyeba ke mwana mboka Gi Kolobise Yoka alingi corridoré image longtemps ternie ya commune ya Selembao nasuka ya première phase oyo Gi Kolobise Yoka asalaki communication oyo to remercier d'abord coordonnateur ya Kini Bopeto vraiment na initiative oyo to monique ville mobimba ya Kinshasa ekokoma propre to sengi penza surtout ye azala makasi koto wana et puis biso pe to soutenir ye pour makamyo sto et les kamalamu to remercier pe lisusu autorité de référence na biso excellence Guy Luando papa na biso yende moto vision na EP eza ko sala tout milieu ya Selemba oye koka ko se développer vraiment en tout cas na bourgmestre na biso ya Selembao papa na biso bourgmestre en tout cas te remercier pe lisusu ye pa tchaki sumwa maboko pour musala oyo ekoka ko avancer na ensemble na bureau ba quartier na biso misatu souci peneza ki pa na biso tozomona bandeko ebele na ba commune oyo ya nzinga bazo komi pesa na oyo etali propriété ya commune na bango mais biso tozomona commune na biso ya Selembao ezozala mo muke négligé bazoko même biso nyonso en tout cas mutaza okipa ngwazate nde pesa ki ngai passe wana bité na meka ko telema
elongo na bandeko na biso nyonso toza na mile na biso ya Selembao tokoka kobongisa pe commune na biso tozelaka l'état te po bato ebele bakasaka mutu akobongisa kaka nzela to mutu akobongisa kaka caniveau to mutu akobongisa kaka mile il faut l'état mais to se prendre nano en charge biso mona to banda nano kobongisa banda salongo ebanda ezali première fois salongo esala maboye population asepeli mais tokosala effort na ba moyen na biso de bord tokoka ko sensibiliser les sous ba jeunes ya ba quartier nyonso pour la Selembao tozo total 25 quartiers mais le lot sali moi muke 3 quartiers donc to bundi penza mais tokosala effort ne fils que 25 quartiers on a ezala acquis baloba te po bazwa zéro par rapport ya geste oyo fondation Kolobise Yoka Guy basali population ya commune ya Selembao batalisaki pe boye omoni Selembao eza milieu moko eza munene hein. Premièrement, la gratissage basagi premièrement au bout comme un coup de consort était peu moins salité sur la mabele. Mais honorable la biso a une initiative moi bien il y a au bomissa. Et on a préparé les jeunes, basa moussa ou orange. J'espère on salité et là il m'a mis. Donc moussa le bana 5h30. Tu suko ba doit évoluer au salle en piste. Tu connais ti dikolo kuna pour moussa le kende à bonne forme. Vraiment on a bien pour soutenir un niveau chrono supérieur pour bato abonner sengeli basala. Biso kutu to sepeli omoni mwana mabele ayebaka kende na zaboye na mayulu eza mabe madimba eza mabe kimayala eza mabe sengeli na bongisa mais so bozwi bapaya bayebi bavenite moyen ezate donc initiative oyo ya zwi penza ya bien parce que aza mwana mabele azoyeba so naza na Gombe Matadi place eza ya kobuka ne sengeli to sa nini to bongisa po aza mwana mabele moyen to yamba su bapaya koto oyo ezate asepe na makasi nzamba pambola ye amema ye musika kenda kende ti esika ye tata nzamba olingela to banda misalo depuis mois kala penza mais lokola ezaka likambo na biso moko te lokola pe assainissement eza likambo tali mutu moko en particulier te yango lelo tozalaki wana pona pour sensibiliser to bandaki na sensibilisation et puis biso moko to koti na terrain pe to sali musala yango en tout cas pona mboka na biso ezalaka likambo ya ko informer mutu pe ko lagisa ya importance ya likambo bolingo sala pourtant to talisi ba likambo en tout cas bayambi initiative oyo vraiment maboko polele pe baza vraiment très ouvert pour na sima na biso bango pe bako mosala mutu na mutu liboso ya lupangu na ye boso atekaka po ete esika na biso ezala toujours propre. Tala maseki ezalité na commune ya Selembao ezalaki déjà tombé sans aucune forme de résistance pe population bazali déjà na choix na bango ezali obelese moko les très dynamiques Kolobise Yoka Guy pour la fondation Guy Kolobise to fongoli ba porte pour na moto nyonso oyo amoni aya bureau na biso eza ouvert consultation na biso ezalaka ofele yaka okozwa ba coordonnées nyonso pona koyeba soki libange ezali to nzete ezali ya kosunga biso yaka na bureau okozwa makambo nyonso tozali nango et puis ezali bien disposé na Selembao balobi otie tembe omoni yango otie libaya balambeli yango keyo oui. Kinshasa et Indakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na divertissement na bino, pe pour na détente kitoko, na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique zéro infection et senga kande boye ozo melane siga kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi
deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala po na ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali. Outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye malamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta mbata mbuta. Hey, Kejo! Vraiment, bon, on a ma carte en yango, hein? Ma carte ya faux, ya scannage ya faux, ma carte en yango. Tozali awa na province ya Lualaba esika wapi ba service ya sécurité bakangi mwana mobali oyo bozali komona ye bakwei na ye en possession na ba fausse carte d'électeur pe ba polo ya Seni. Selon information tozui sur place à salisi yango à partir ya centre ya Seni ya Kanyama en complicité na un certain bébé oyo azali agent ya Seni yoka lisolo. Station pour une équipe à sécurité, hein? Ben les ma sécurité félicitations makasi na bino ba carte yango. Ba carte yango félicitations makasi vraiment. Yango ba carte yango. Ba tozo be sa réputation ya province ya mama Fifi. Tala ba ele ba tango bango yo. Tala ba carte nyonso yango. Mutango yeyo, j'ai lango yeyo. J'ai lango yeyo, ba kangé na possession il y a 24 cartes ba faux cartes. Ba faux cartes na polo Seni. J'ai lango yeyo. Il y a ba ki no karama. Hein? Auti Kanyama, ba carte zo ki na karama. Mutango ko moni nai. Ouais, Seni ko moni nai. Ouais, ça bébé mutango. Bébé aja Seni. Donc azamuta azosala SPS na Seni Seni awapi PS azosala ba ya carte asala awapi na nini ya Kanyama Seni ya Kanyama nde asaleli bato po okipesa bango na karama comme on est na bébé donc yewana ele agent ya Seni na bébé ya Seni ya Kanyama azosala bato ya carte ya faux ya mbata ma carte ya faux. Félicitations na ba élément sécurité o ba chima boko na élément vraiment longonya na bino. Président ya commission électorale nationale indépendante Papa Denis Kadima bamakambo oyo esalami biseka ebele bazali kokanga batu puis biso tozali kolakisa yango mboka ezali kokende na maponami fongola miso o tolobaki te mutango yeyo j'ai lango yeyo. J'ai lango yeyo, bakangi na possession il y a 24 cartes ba faux cartes. Ba faux cartes na polo Seni. Yango là il faut la drapeau yango là kuna likolo. Yango là kuna likolo.
Ya oloba mingi eza te, ya ensemble eza te, toujours. Hamburger. Kama McDo. McDo kaka. Babi kama McDo. Nango sina sema bango boy. On saki. Désolé. Oh poste. C'est fini. Ok colle était. Les ara ma flash na banka. Sinon te voyons au Mikana na bon. Te va le plus. Nous avons expliqué que nos résultats sont le 6 mai 2023. Les gens ici. Nous avons mon email. Nous avons la Congo. Nous avons Atlantis. Nous avons visa Atlantis. Nous avons green card Atlantis. De l'eau. Nationalité. Green card de Gué. Comme en haut. Atlantis c'est un petit niveau. Le Atlantis c'est un mode d'avion. N'a pas passeport congolais petit. N'a pas passeport congolais petit. N'a passeport congolais basique. Et ignore ce pays. Nous avons un nombre de la nationalité. Parce que mère, na minso pono qui par osa pour sa visa. Avantage pono qui allemand osa pour sa visa. Jamais. Non pour sa visa. Si vous êtes au Congo, et c'est qu'on fout de séjour non? Vous êtes sous congolais. Oui, vous êtes sous congolais qui a donc yo za mutane level ya ikolo mara. Level mati donc. Désolé vraiment. High level. Niveau sauté, niveau T. Et ils ont pas autant. Ils ont autant, ils ont autant. Atlantis est niveau. Oh, nerbo, ils ont autant. Et ils ont autant, mais alors ils ont autant. Le meilleur endroit c'est ici. Toujours. Lui c'est la Grèce. Mettez 7e rue. Easy na easy. 7e rue. Ils ont autant. Oh, ils ont autant. Downtown pour appeler ça nous détail les événements les organisés et puis programme Atlantis donc nous préparer les appartements pour l'année carrément était prise en charge nous avons insisté que ma prise en charge et puis rester les 6 mai 6 mai tout à laquelle l'Atlantis est la 7e rue face à Atlantis est en face à l'Académie des Beaux-Arts Atlantis est là le 30 juin les gars ici. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.